tolanda ki tsala mwana auti ko yimba andimi chiffre 4 selon prophétie ya Kimbangu na kati ya église kimbangiste liboso ya prophète Nzambe ya kimbangiste Simon Kimbangu Kianga. Mais nayebi na ba parti mususu te soyi basala bata ya kimbangiste. Mais ici j'interpelle na bateau ya pariko bateau mibale parce que nga pe basala émission ba pesa nga conseil nga pe na plus mon conseil on veut libita na vie na ngai makeleka lelo azali SN secrétaire national na kati ya pariko na makamuni ya crime de guerre na bien malaki, c'est-à-dire c'est un grand cadre. Si qu'on église ya sambelaka kuna bandimi ke Joseph Kabila Kanambe azali président ya Congo oyo chef spirituel na ye andimi. Est-ce que si basali vidéo bango mibale batelemi na ngai tomeka to sosola penza ozo remarquer bato rassemblement batelemi mwana nsemi bango nde bato Kabila batelemi mwana nsemi bango to basigner accord biso pe na résistance côté famille ndambo etelemeli mwana nsemi babi muta Kabila siko rassemblement na bango na accord na obazanga na pa mwana nsemi batelemeli mwana nsemi tokoki ko comprendre te na lobi te ke mwana nsemi azali mutu ya solo vérité te mais nga pona nga courage ya juste c'est un plus komata ba escalier saka makolo pasi mais memaka mutu akota place oyo ya lingi soki mwana nsemi azafutele mission nga na linga biloko wana ti alors biloko wana ya fai na ndaku bino osu omona na résistance mutu so basali publication information batiaka bafoto bino bano omona wana otia bafoto na nga musalo nga nasalaka na ye bakomi makambo batindi epa na ye apublier il faut tiaka bafoto na ye yango na makambo ya résistance bakoma otia bafoto mpo bateka kitoko ya mutu ce n'est pas ça yango moni napesi mwa baindisi moke mpo na olakisa ke nazali na problème na ye te mais nazali na problème ya mabe na ye yango oremarke tangu basuspendre nga na makambo ezalaka ya papa wemba mpo nga na babi papa wemba aza kolabo ye asala émission na kiawi abiki tosuspendre mpo na bamesi ye osuspendre nga ntango kiki mais nayebi te soki au-delà ya 100% naloba nini parce que mutu neti nga nde nazoloba boye natelemela mwana nsemi na makambo ebele nayoki bato mosusu balobiki aza mutu ya Kabila bato ya rassemblement na Kinshasa namoni bajournaliste na babi aza mutu ya Kabila mais mutu nani aleki mutu ya Kabila bato basigné accord ensemble ya Genval accord ya Saint-Sylvestre ya le 31 décembre c'est un accord c'est-à-dire c'est ezali quelque part ambition mibale se converger comme ensemble bakomaki déjà bato ya Kabila ndenge UDPS à l'époque ekomaka na MPR ndenge pe ba parti politique qui opposition ekomaki na majorité preuve mutu azali premier ministre lelo ezali moko ya opposition Chibala point mosusu ezaki ndekona biso Félix Tshilombo alukaka place poste ya premier ministre batutu bazosala course à pouvoir mais néanmoins moko azaki na opposition abimi alobi toboma ba Rwandais obi que juste ma message wana eza très fort tobosana nanu ba 5e colonne ngolakisa bato bazali pembeni wana mais bamona na kate pour bapesa information c'est ça bato nde babenga 5e colonne bapesa information soki lelo yo général Munene abimaka po azaka pembeni na Kabila Kanambe alobi asala eloko bapuyaki ye ebongo leloko ya mwana nsemi mabe eloko moko to comprendre to souligner mwana nsemi aza koloba bien azali mutu oyo azali spirituel aza mutu oyo te aza matériel makambo ya physique etali ye te na opesa exemple na bato basambelaka bachrétien ntango Nzambe alobi azofrappe bayini ya baisraélite ya baisraélite na kati ya Egypte ayebisaka bango nini bazwa makila ya nyama ou bien ya meme soki ya nini ya bapate bapakwa na baporte na bango esala sini ke ere ya koya kofrappe esala nini esala sini ki akota na kati ya ndako wana te apesaka tante Nzambe ya Nzambe apesaki sini mpo na kombati esprit ebangaka motu toza boye na komba lelo toza esu na besoin ya moto ana raison to ana faute te to ana besoin ya binemi na biso banda kokufa soki bituma mwana nsemi asali ebomi ata Rwandais moko de taille neti Vital Kamerhe neti Bisenyimana mais pour nanga eza bien parce que comment badiomi bazokangama na ba prison comment
Congolais baza na kati ya prison lelo vie continue za ndenge nini mais bango bakufaka te soki mon enseigne asali ke mutu moko na bango akufa mabeza mpona nga c'est déjà un plus wana eloko ya liboso ya mibale soki mpe mon enseigne azokosa biso na ntango mon enseigne akokosa biso tu les 7 na semaine oyo ekolanda mais tikali ta ya moke mpo tokanga mon enseigne eloko te mpo azala écarté na masolo ya Congo. Mais soki sikoyo ke tosali pe alobi na eloko te totiki eta nyonso tu basala biso baje omonte ke eza pe bien te mais tobosana te mutu oyo apesi date le 7 elingi kolakisa te ke mon enseigne mifo asalaka ndenge biso tosalaka biso topesa badate te toboma combien ngai naza esu na pareko te ezali te mpona naboyi discours na non. Et puis quand les peuples ont reconnaître. Mais quand Nazala est sous la côté, ils ont une simple raison. Parce que Nazala mingi n'a pas problème où ils ont qui n'attendent dans un boya mabe, muto azali, moboti mabe, muto azali, raison d'être ya bateau, tout balongwa belé na pareko. Mutu yo alingara a gérer batu na pareko mazara mokonza pareko te mutu yo aza mutema mabe kolinga batu nyonso mutu abomi a pareko tilelo eza batu bayebi nyonso eza directrice ya cabinet ya papa Honoré Ngwanda c'est Candido Keke tango batu ebele bandaki koyamba papa na biso Honoré Ngwanda so ekana ba radio bende mais nga na kati ya terrain on demandait on posait des questions. Pour nini kaka bino ba journaliste on de boyamba radio Honoré. Mais la réponse était claire. Tokoki ko exposer na batunion sont tout. Mais tant siko yo bandi ko mona ndenge wana eza signe. Peut-être dans le monde de la communication message radio Honoré fait kende. Ou bien ba faute siko eza na ba journaliste wana. Tantôt plutôt, tantôt mabe. Tout ça pourquoi il commerce comme na YouTube. Au moins, YouTube, nombre de vieux belés, ils sont malades. Et puis, comment vous avez dans le sens que il y a souvent un continent sur une relation pour le binami retrouver. Au moins, il y a un monito lingagate. Il y a un monito qui va te couvrir Genval. Mais les loups, quand on Genval, les autres salama, mais wapi bon côté va saluer à culpa na peuple. Bazawapi. Bato ils ont autant de combo journaliste on anda mudakwana. Misu bazawapi. Tolini biloko bongo te. Journaliste il faut la ta molimo Lumumba, journaliste il faut la ta vérité à Congo parce que ceux qui journalistes dans un milieu du village te akabola mwasi na ye nande konaye. Akabola mwasi na na voisin. Alinga akabola Congo na bapaya. Alinga akabola Congo na ba kolabo. Mbote na bino nyonso bana ya Congo baibo mesani kolanda ngai pati la belle katina www.masoloyasika.com. Lelo na yeli bino ndeko na biso papa na biso avandi na mboka na Londres na Angleterre kasi na kati na Londres papa na biso na kombo ya Ernest Likio. Ernest Likio azali bongo moto moko na kati ya resistance na yambie moko na lelo po aza na masolo poto solola. Toko solola nini? Toko solola monso o etali actualité politique. O nyoso tu ekoloba ma awa bandeko na ngai mituna ezali ya ngai biyano ezali ya ndeko na biso Ernest. Na yango bandeko vraiment ya mboto banda na kolingana pesa ndeko na biso maloba a se présenter pour mingi baebi epete mutu moko bakoyeba ye à 100% te mingi pe baebi kasi ye moko po ezali mbala liboso na kati na masolo ya sika aleka ako se présenter na yango na kokende lombango na kopesa ndeko na biso mbote matondo tolanda ye ndenge akobeta sete na mokona lelo. Merci beaucoup. Mbote ndeko Ernest Likio. Mbote, merci. Bonsoir Nabatutu, au Hollanda. Et puis, Mbote Nababundele solo. Merci. Nazo Landa yo mama. Tu n'as pas question yoso. Apporter pe na pesa Mbote na muto yo asali que ton kuta na lelo. Nzambe komisama et puis ami balé. Ndeko na biso na mbobe na Congo. Et puis merci pour la patriotisme na yo mutujinga parce que je n'ai rien fait. Ezaka bolingo mboka ndo bengisinga. Merci beaucoup.
Matondo mingi ndeko Ernest Likio nakosepela mingi po nga na yebio kasi batu oyo baza kolanda biso mokona lelo ba yebio te bakuna kolinga vraiment o se présenter liboso na bango ozali nani? Ngai nazali mwana mboka comme nanga Ernest Likio na fandi na mboka Angleterre précisément na Londres. Bon, na ndenge ya famille politique, na travaillé na famille politique kaka mibale. Moko o toza nango tilelo, ezali famille na biso ya résistance awa na kati ya UK comme nango CRC. Mais bato bayebi nga pe mingi na nzela ya Pareko parce que na nzela ya Pareko nde place oyo na bimaki makasi na nzela papa na biso Honoré Ngwanda nde nazalaki liboso un représentant ou bien président ya jeunesse ya Pareko na Londres et komata na komi président ya Pareko président urbain c'est-à-dire ya ville ya Londres et puis na comme président ya Pareko ya UK nyonso c'est-à-dire ya Angleterre nyonso UK c'est-à-dire United Kingdom voilà Royaume-Uni en fait après na sima nde omoni toza na CRC tozo continuer kobunda avec idéologie toujours la résistance, il y a occupation, ils ont beaucoup na biso. Matondo mingi ndeko Ernest otalisi biso zali kolobela biso nazalaka na Pareko. Okotalisa bandeko bazali kolanda biso na Pareko. Ozali susu te. Mais ça secret ya muté. Na bitumba na biso tozo bundela. Papa na biso no ngwanda a merci place azali parce que oyo biso tozwa onga na zwa ipana ya kokobotela ngonga lisusu te et c'est sûr ezaki ngai nazare suna pari côté mais nazali na idéologie o ya vie honorée ya résistance mais na kati ya Pareko je ne fais plus partie mais tozali na résistance et puis tozali na musalo tozosa na kati ya CRC et puis na vrai bitumba oyo ya Congo mais na question comme telle ya Pareko je ne fais plus partie. Mais dans la partie quand on a bitumba Congo il y a résistance donc oh toi as résistant partout dans mon place là bah qui tous ensemble mais comme ça la partie n'est la combat Pareko nga na la reçu kunate c'est ça. Okoki kotalisa bandeko baza kolanda biso pona nini ndeko Ernest Likio poto mona kayo vraiment ozalaki na kati ya Pareko ya ponga na landaka makambo na yo na kati na Pareko vraiment ozalaki mutu moko makasi vraiment o telmisaki pe otaki mwa briki na yo libanga na yo na kati na Pareko okoki kotalisa bandeko baza kolanda biso pona nini koma ndenge nini ndeko Ernest alongwa na kati na Pareko. Bon na kati ya Pareko omoni lelo yo Congolais, merci non la question. Lelo Congolais à la suite au bandit qu'on loba likambo et à ko ba bani komi boema na ligne penda bato ba parler na makanidiola. Nazana respect malamu na batu nyonso tu ya Pareko. Nazali pena respect ya niveau où ta osaganate pour te soutenir vie honoré na ebi ko te na discours ya pesa po ezande discours a Congo suka ya yemote. Mais problème on a la zolo bingo laksani. Ngai na zo sous na Pareko te ezali te pona na boy discours na non. Et puis quand des peuple azo reconnaître. Mais ngai na zala sous na Pareko te ezali simple raison parce que na zala mingi na ba problème o ezaki ngato na zo boya mabe muto azali moboti mabe muto azali raison d'être ya bato tout balongwe belé na Pareko mutu yo alingala a gérer batu na Pareko mazala mokonzi ya Pareko te mutu yo aza mutema mabe kolinga batu nyonso mutu abomi ya Pareko tilelo eza batu bayebi nyonso eza directrice ya cabinet ya papa Honoré Ngwanda c'est Candido Keke raison nga na longwela yango wana na kopesa bandisi mpo na boyi batu baki olobaka soki ndenge nini te na lingi bongo te soki mutu azali président na parti na groupe na famille politique neti ya Pareko aza président urbain directrice ya cabinet ya mokonzi aza mokonzi na ete parce que un bazali na hiérarchie ya Pareko na système ya hiérarchique ya Pareko ceux qui babengi directeur ou directrice ya Pareko azali kosala parti bironde ya mokonzi ya
président national vi honoré ngwana mais azali mokonzi ya bato otel batikali mais soki mutu wana nde azosala baloi eya mabe soki bangi banome bato ye nde mutu akoconsulte bato mpo anome bato bato baosala likambo ya omona wa mabe bokose rappele na 2016 ere ndeko na biso bokuluku oyo akufa nga nasala video moko naloba sur mutu moko Eve naloba na ye notez pour ça vidéo dans le parce que moi dans les combats c'est la vérité bon qui remarqué ah na makambo etali makambo héritier ah bato ke ndo telema ya bengisa ki bato même date na Belgique to telemela ki moto boyi bato tout ebele ba olonga ngai ya banda ko sala ba émission ye alingi ba futele ba émission pendant que nga sala ba émission ba futele ngati ndeni nga na ko ndo futele émission nga na linga biloko wana ti alors biloko wana ya fa na ndaku bino ozu omona na résistance mutu so ba sali publication information ba tshaka ba photo bino ba no mona na otya ba photo nanga musalo nga na sala kana ye ba komi makambo tindi pa na ya publier il faut tshaka ba photo na yango na makambo ya résistance ba komo tshaka ba photo po bateka kitoko mutu ce n'est pas ça yango moni na pesi mo ba indice mutu po na olakisa que nazali na problème na yete mais nazali na problème ya mabe na ye yango ko remarquer tangu ba suspendre nga na makambo zaka ya papa wemba po nga na bi papa wemba za collabo ya sala émission na kiawi abi que to suspendre pour ba mais ya aussi suspendre en tant que qui on a raison d'être wana lelo est fragiliser mouvement gestion ya Pareco peu importe nde ba toujours avec beaucoup de respect pour ne comment que ba lo monsieur mais je me permets de dire ça parce que quand la Pareco décline tant à Pareco et lobaka en détail mabe mususu ça na ba groupe mususu pour la ligne peut-être loba likambo ya mabe ezali nazo respecter bato ya Pareco baza réfléchi oyo pe ba vie na biso ya kosakana te mais mabe ya mama wana bato nde balinga ko loba ngote moi je me permets de le dire haut et fort parce que a bomi parler lelo yo trace ya Pareco ezate lokola mokonzi wana PN azara toujours na respect ko respectera bato basara naye ata bebise likambo azolanda eza ye moko te y compris na ba y réfléchir musu na ba radio oyo ba analyse te mais ba comment profiter na sima vie no ngwanda po bazo mbongo somba ba jaquette omoni ba raison na ngato na linga ngote ya sala équipe na ye ya bato ya no magabango botala na structure ya Pareco depuis zala eza na bato mususu ba longwa ba changer ba botala bato ba changer te et puis bolu comme ça na bango bangonde ba incarna mabe bangonde mani donc moi ba raison wana eza pas même pour na vie no ngwanda eza pas même pour na discours et puis pour la papa na biso mususu je respecte na niveau saganate vice-président national ndala wandala ba vie na biso tout ba jove ba tikali ba vie o ya alignement mais mutu moko te na Pareco abuseni mabe ya mutu wana mais bandi na courage ya koloba te ya directrice wana yango nga nazoloba ngo o effort parce que nga na kobanga mutu te ezali devise na nga ya combat. Voilà, yango ndo moni na meko peso ba raison na ozo sala ki nga je ne fais plus partie de la Pareco et puis na ko zala wana te par raison ozo mona ke ba lingi tinga zala atata on bazo pa nomination parce que mutu azo ko nommer bien ke ba signer c'est yende mutu ataka bato wana alors nga na ko tambola na mutu aningo wana te yango pe bo moni makambo ezate a na UK depuis a changer wa pa Pareco na oloba te ya mamba ko sa pa Pareco ezana bato mususu aye lelo na Pareco ou bien zalaka kalamona ni lelo mbamo comme secrétaire national sur quoi a commis président na Pareco sur quoi échanger nini bitumba il faut tout monde na tous à l'actif le patriotisme c'est quoi eza amour ya mboka ezomona na misala alors bato mususu ba otira bango wana wa ba bolingo na msa bato mususu ba ke po abimite na besoin mo condité. Moi, dans la Pareco, je fais mon argent. J'ai travaillé dans la Pareco, l'intelligence, j'ai contribué, je fais quelque chose. Dans ma mission, tout dans les cas, c'est mon argent, sur moi-même. Donc, on a un abri qu'on a mis dans la Pareco. Mais vous les connaissez bien. Voilà un peu le Ok, matondo mingi vraiment de konanga Ernest Likio, c'est vrai vraiment tant aux alaki na Pareco to mona ki vraiment tonde ko mona vraiment moto vraiment na kat na Londres kasi lelo vraiment to ko kalisusu elo côté to ebite tina bon
wana ezali makambo ya pareko. Est-ce que na ma surtout au lobby bokoki ko sala te ke bo arranger bo tala to na famille ya résistance? Est-ce que arrangement moko te ko zana kati wana po boyokana? Omoni mama nangai apareko ezala mo continent numéro 1 civil Rwanda. Décision ya souka et ou pas mon konzi apareko. Ezala mama na biso na za na formule ne mon apareko. Na obengi mama pour na respect na bino boyoka. Pour ezala te mabe. Nga na zo telemela misala ya mabe apareko. Lelo so butali na za contre apareko te. Mais parce que tout n'y a raison d'être dans les arènes, banapé muto balinga koyo. Et aussi on a la politique à l'élo ou bien la gestion à Makamba Congo, il faut tout le la vérité. Pour moi, on a encore bondi la mboka te pour violer sur quoi mon continent comme ministre te. On a bondi la mboka ndé na bolingo na ngamo. Tala âge na ngai. Tala makambo pe na mboka ngasa. Mais tala por na ngana memali. Au moins ndé tozolo babwe lelo hein. Tozolo babwe. Vu on a la décision finale à Pareko. Et ça a raison, monsieur, il y a 4 mois dans l'obésité. Mais non, il y a eu des gens qui s'organisent dans des gens surtout. Et ça a raté pour ne pas établir la vérité. Et ça a pour ne pas côté la mouton. Quand il y a Bantu, tous on a des logiques. Logique en comme à Rake, si on dit que tu as Mukolo, à ta yose en a faute, Babiga Mukolo a Ebignos. Mukolo a raison. Bah, qui gagne la Mukolo na sima, mais yo ba gagner li omutoza na raison na miso abatu. On a même expliqué on a zo ba suspension monsieur na pareko, kaka po na côté le vieux noirwa. Kaka po na lobby ma biwiza na menga ba pinga suspension mais na sima ba oyi sana mopandi, ozaki na raison to salika po na bongo. Mais la pareko c'est quoi? Ba biso biso na kata pazani, alliance ba pato pour la refondation du Congo. Le terme qui soutient ma logique. Mon patriotisme, c'est la refondation. Tout le monde refondé, c'est le mental de l'homme. Alors, bah, geste, on a bantu, on est bomi Congo. Mais c'est parmi les valeurs na biso. Ce qu'on soit ni nan de kono ya mwasi, ou bien lobi ma beba, c'est place où il y a gangue la kebino bo yebate. Mais yo c'est bon ça les suspension na ba les questions na email et pas il y a la question bato mususu. Ça dit il y a continuer ma bena zanga monter. Vous avez tanga mo ba kombo bato ba longo na paiko pour na kombo na. Si on attend la liste est tellement longue et puis ba na paiko. Elle ne respecte pas les gens, elle ne fait pas le boulot comme d'autres personnes. Mais personne n'en parle. Nga isgo na courage na nga so nga na lobela veti seke. Na lobela Félix ba binemi na nga ite. Pour mboka à combien plus forte raison ngai na fanda ka kimia pour na muta au salamabe ngabuti na loba bweja na zelaka ya meko pia ta réponse sur nga jour na loba non na loba te ayibi mambo na ko loba. Voilà un peu le sens on a que ceux qui font ko bongisa makambo na nyote senga ko bongisali muto aza mokonzi apareko mais problème on a za na pena malté na comprendre raté. Bon, moi si basi ba côté la bango kaka na logique ba bantu au moni basi to ba benga bango ba mama au moni pe basi o balinga ko la tamanete on ba côté la bango bongo so ba tel ka Ernest za ne jeune na côté la mais na makambo minene tumba ya pare ko moto abunda pa na ba trophée zanga Ernest Liki. Voilà. Vraiment merci mingi ndeko Ernest outi kotanga la biso kombo ozali susu na pareko te kaso komi na CRC okoki kotali savandeko baza kolanda biso CRC ezali nini la kisi nini to bandi ko définir ngo. Non CRC e bandi lelote ata avant na kota na pareko ti apareko ezali na bandi ko belo baza na pareko na kati ya Londres basa la partie ya CRC parce que CRC ezali plateforme. Ils ont conseil de résistants congolais au Bazaria. On ici ainsi et Boutami n'a bandé copé Belo Bazara n'a pas réco. Au P Bazaki n'a problème. Donc, tant que tu as la formule, oh, yoga qui est au téléméli bateau tel, bateau Bele Basali, je ne suis pas la parico sur le CRC. Le CRC ou la CRC, n'est-ce en anglais, le CRC, il y a un moto, ils ont ça que. Nous ça la résistance et mon awa si quoi ça na ba famille et longuement que outil na pareko et longuement que outil na boyeza plateforme à ba résistant
Quand on a Parico, parce que moi j'incarnais la Parico, et puis dans la 4 CRC, dans ma vie, tout est belé, on va résistant, il y a des CRC. Tout ça, la partie place mon corps. On comprend, on a sens ou on a. Si vous souhaitez, vous représenter pour après que la plateforme, c'est un super la plateforme. Si vous avez une famille, tout va pour Salomabé, pour siège après que la France. Mais siège après que la qui peut avoir. Mais parmi les emblèmes appareils, siège appareil, il y a Bilongi, Ernest Silikio, on a combien de sièges appareils. Si le nom on le voit, tous ceux qui ont compris qu'il y a l'ingwandisme en lui. Nous avons tel bosso endémique qui n'a ngwandiste. Et bien, la te bandima yango. Nandima, on a bon la vie, mais on a la terre, on a défendu la vie. Et bon, si on a défendu le discours, parce que ça discours est sur la mission pour le Congo. Mais, CRC ezali moko oyaba na kolo bango ya aéroport ya combat. Ya ngozo mona awa babenga ngo zone rouge. Est-ce que toi babenga ngo zone rouge? RVA yaki awa tour liboso na 2006 na Selby. Ba yambi na Selby. Est-ce que ça va pas comme tembaka vie bon? Ezara ba résistant wana. Yango ata batutu bebi ke na Angleterre basara na ngo GT. Ezara te pona appareil comme des ailleurs basara na ngo GT, ezara pona CRC. Ezara pona ba résistant. Quel que soit moi ba problème amike ezalaka entre biso na ba vie na biso mususu awa ba master na ba tumsupe ba esika, mais force ya Angleterre ezali CRC ba parti to ya ke sangana pas ensemble, mais sans oublier après que ça l'une des grandes familles en résistance avec Vieux-Honoré Ngwanda, n'en parlons même pas. Il y a longtemps toujours bien Vieux-Honoré, tout le monde a Vieux-Honoré Zali pour na biso nyonso na CRC na Parico. Longtemps toujours Simba Parico comme une de œuvre ya Honoré Ngwanda. Maintenant on a zo lobela ke ngai naza lelo na CRC, c'est parce que gestion il y a à Parico izala kaka na Vieux-Honoré Ngwanda ta personne pe na responsabilité pas pour nous. Mais muto azanango o ya zo profiter lobela nde azo sala yango mabe, mais aza pas même na bokondi ya ko manipuler batu. Yango biso mususu to bima ba victime to lingi yango te na sens wana. Et puis de na lo babwe. Quiconque aya mirmire pemen na tamu ta Parico ko biso loba Ernest Silikio na ko joindre na téléphone anytime. Benga inanga debana awa pana yo oyo kasoki on loba babuza o bango bakoloba na mopanzi ke Ernest azolo babwe poani na raison. Lelo to condamna ba mende to condamna ka bato belé bazana rassemblement parce que bazolo mabete na Congo. Et bon pourquoi nga mutu na indépendance ndingwa na ndima buzo bana mabe na kati ya Europe. Lumumba to respectake le parce que ça quand on lit indépendance Lumumba lobeli muto azaki na pouvoir en face à lycée qui ont obomi ba congolais. Lumumba dit ça au blanc. Lumumba tenu des propos très patriotiques pour le Congo vis-à-vis à Mindele. Et bon comment Ernest Silikio na kamamunonga et pas ya muto asala route logoté ou yazo tekande gilongina na kati ya journal à Parico. Moi je ne peux pas le faire. Nga tika la teka journal à Parico te pona bongo. Nga Parico tika la futi la nganda kute. Nga na liaka mbongo à Parico par contre à Parico comme mouvement nyoso tout et c'est bika na mbongo il y a ba membre na ba mbongo ya cadre. Moi je le fais et puis je suis digne de le faire et puis de le dire. Voilà. Merci Mingi Ndeko Ernest na kotu na répondre à moi la mukuse CRC au lobby eza congrès ba résistant congolais je crois. Non, c'est à Liboso là qui c'est conseil il y a ba résistant congolais des résistants. C'est Rwandais congolais. Donc dans quatre c'est ceux qui résistants rwandais ne venez pas. Dans quatre c'est ceux résistants philistins ne venez pas. C'est une plateforme, c'est une famille politique, la formule il y a résistance. Oh, il y a des fans de Sakaka, bas résistant congolais, bas politicien, mais bas résistant. Londres, pardon? Quand Londres. Ezali na kati ya UK mobima na United na Royaume-Uni. Place où ebimisa bato belé et boti ba mouvement belé comment kuna ba condition qui ba RCK wana bazali ba kokwasi cette opécipe ba nga mbote parce que moni pour toujours ça la sagesse o ya mwasi ya Salomon. Tangu Salomon lingi akabola mwana en deux parties na baso mi ba lingi ba welela. Maman mwana lobaki te motika ya kola. Na mona gaeta kuna na osepela c'est-à-dire toboyi ko panza te bana o CRC aboti
on appelle sur combo ba seba seka banani batwana tout parce que tant bazolo ba musique ekufi musique ebotate za ba vina biso mususa ba dépenser ba mbongo ba ticket na bango ba mabala ebeba ba mikande ebeba po bakatisa na ba mboka nyoto ba pekisa makambo etali musique eza fierté alors ceux qui toujours reconnaître na Lumumba certaines valeurs ceux qui toujours reconnaître na ba vie honoré ba papa ceux qui c'est des ba valeurs alors tout reconnaître pe na CRC une valeur et comme une loi où s'impose à les lots. Il y a un autre signe dans la batutu na mokili. Tant que mon la musique est arrêtée, bonjour ni sera valeur dans la CRC. Na ba vie na biso nyonso tout na ba oba kufi. Vous reconnaître mboka oyo. Ba sel musala ya munene na ba mbongo na bango sa mutu apesa ba mbongo. Voilà. Ndeko Ernest, en tant qu'un grand résistant, pour Nandengo Beti Masolo na vraiment aux amobundeli ya mboko ya munene na kati na Londres kuna tozali komo na résistance tango bandaki. Toyebi ke papa ya résistance aza honoré Ngwanda, toyebi yango malamu. Kasi toyebi tango résistance bandaki ba ebisaki biso ke journaliste azalaka au milieu ya village te. Alors tomoni papa na biso honoré Ngwanda. Ba interroger na ba journaliste au milieu des villages wana batnu surtout ba ebi to poto tanga kombo ezali pasteur Bobo Alimia na Biswanika Fabien Biswanika ba interroger papa na biso Honoré Ngwanda et pourtant ba journaliste wana au milieu du village bango to monaki bango d'abord na Jeval après Jeval ba kei na kati na Suisse et pas ya Katumbi après et pas ya Katumbi to moni bango le 10 juin na réunion ya Pareko na kati na Bruxelles bazali ko interroger ngai moko témoin nazalaki wana yango mutu nanga na ko tuna yo résistance est-ce que tokoki kondima ba journaliste au milieu des villages pour total ça bande ko baza kolanda biso pa maloba na biso moko tolobaki yango tokoki ko changer yango kaka boete. Merci pour la question. Oyebinga eloko na kamwaka ezalaka tango bande oyoyo baza koka koloba vérité te. Oyebi makasi la résistance eza vérité. Ma casse ya bitumba na biso eza so forte pour la résistance ezaka place au batala rabato na ba paqueté ringi ya résistance ezali connaissance ya histoire ya Congo mais imuna na pina kati ya misala nango mais force nango otobenga les fondamentaux ezali mingo za na vérité alors lenga loba boy lelo na mboka na biso na loba ngo déjà avant mutu azala journaliste eza profession mutu wana abota maganano abota mi mutu mais place abota mi mutu eloko liboso yaka bapesa ta kombo ya mutu eza nationalité aza écolonie parce que ata mwasi aboti na mboka bato musuba na mwasi wana aza écolonie avant mwana ta toi na poto tokenda ko enregistrer bana pour nazwa kombo nde asima mais mwana tanga abota bayebi ke un bébé congolais ou bien bébé moko ou bien mwana mwasi mais azali soit nationalité anglaise ou bien française tout ça nationalité alors ce que journaliste ayebi ke ngande nazali boye ndaku na ngezo pela moto mwasi na bana bazo violer bandi ona ba okata bango mito est-ce que na libanda wana na kozalo au milieu du village premièrement to mena to lo bana bato baloba ngo ka basango bato ba église balobi bazaro au milieu du village te Jésus azalo au milieu du village te na bato bandimela Yesu que ce ba chrétien na ba une église catholique Jésus azalo au milieu du village te Jésus azala na quoi ya vérité quoi ya lokuta na quoi vérité nze mutasambela la rosa na katikati te ngai siko esprit na la résistance pour na Congo na ozana katikati pour nani si na ozana katikati c'est que quelque part je défends aussi à moitié le Rwanda. Si c'est qu'à moi, je défends les occupants et à Congolais, même à multinational. Mais dans la position à Congo, il faut qu'on ait aussi qu'à place, moi, quand ma place, il y a solo. Donc, c'est que nous pas journaliste. Au monde, ceux qui sont journaliste. Ngai na lingaki na pona quand oza ya vérité on a moni vision na oza malamu o etelemi pona makambo ya Congo. Na ba journaliste bazali tantôt plutôt bazali na responsabilité d'échec ya makasi pona makambo etali Congo. Mais na côté mususu ngana lingana na tourner loko moko. Ba vie na biso ba leader azanani. Mo boto me ko sola leader nde na auto sola na ndeko moko.
leader azalo ka pusu oyo moni na kati yango likolo ya ngomba. Est-ce que pusu yango moko komata likolo ya ngomba? Non. Pusu so eza likolo ya ngomba c'est que mutu nda tindiki yango akomisi likolo. Leader batekaka ye koteka. C'est-à-dire que le leader pas mati likolo aza na ba capacité, mais effort na ye ba capacité à leader parce que aza na ba puné et puis aza na bisiko bato bakoko simbela et puis bato ba mona ye. Mais force ya matati na likolo ezalaka bato nde batindiki. C'est ce que le leader a commis place wana. Il faut bateau bazana e ba yé ba pe organiser place ni fa lo bana place ni fa lo baté. Oyebi tangu bato belé bandaki ko yamba papa na biso no ngwa nazo ekala ba radio bende. Mais ngana kati terrain on demandait on posait des questions. Pour nani kaka bino ba journaliste on de boyamba radio honoré. Mais la réponse était claire. Tokoki ko exposer na bato nyonso tout est. Mais tant que siko yo bandi ko mona ndenge wana eza signe. Peut-être dans le monde de la communication message à vie honoré faut kende. Ou bien ba faute siko eza na ba journaliste wana. Tantôt plutôt, tantôt mabe. Tout ça pourquoi il commerce comme na YouTube. Au moins na YouTube nombre de vieux belés déjà malade. Et puis tout comment au bout dans le sens que il y a sur azul au continent sur une relation na pour l'obinami retrouver. Au moni yango moni to lingakate yango to mona ka bato musu ba couvrir Genval mais les loups makambo Genval les autres sala mabe wapi bon côté ba salime ya culpa na peuple baza wapi bato yuzo to tango ba kombo wa journaliste on anda mudambwana misu baza wapi to lingi biloko ya bongo te journaliste fala ta moli wa Lumumba journaliste fala ta vérité ya Congo parce que ce que journaliste na za ko milieu du village te akabola mwasi na ye na ndeko na ye akabola mwasi na ena voisin alingi akabola Congo na bapaya alingi akabola Congo na ba kolabo mais mabele ya Congo leki mwasi na valeur mabele ya Congo leki mobali na valeur mabele ya Congo leki mwana na valeur ndeni yozo au milieu du village pour na Congo mais oza na parti puis pour na mwasi pour na mwana ça ezaba signe qui kolabo alors il faut changer de comportement. Voilà la réponse na vos pesa. Merci, merci mingi ndeko Ernest. Nako kenena mutuna nanga mususu tomoni kaka na kati ya résistance ndenge naza koloba toujours po il faut to fungola po keto panza to loba onyo surtout to batu bakanisa ka pe biso to zalaka nango. Na kati na résistance to lobaka ete mutu nyoso akozala na libanda ya résistance soka ye na kati na résistance toko yamba ye toko fungolela ye maboko kasi tomoni ne mwana nsemi aye alobi moya résistance oyo ba résistant balobaka awa na libanda ya mboka ne mwanda nsemi alobi yango clairement abangi te alobi yango na terrain mais loko bato za kokamwisa bango bato mingi apareko elobi eza ba je na bango eza je ya ne mwanda nsemi na Kabila eza ba je na bango pardon soki na koloba ba je te po wana yoka kengo te balobi ke ba pesaka dati te soko lingi aussi prendre ennemi na yo soko lingi obundisa ennemi na yo ko pesa dati te faut aussi prendre ye. Alors to mona ki na 2011 kaka même résistance na sima ya pareko balobaka na biso ete élection bakendaka yango na mopaya te kasi to mona ki na 2011 apareko apesa maboko na ye epa Etienne Tshisekedi akende na élection yami bale ne mwana semi aye na moya résistance baboyi ko soutenir ye o bapesa ka date te na mopaya donc eza ba je na ye na Kabila okoloba nini résistance yango ezokende nango na kokufa to ezalaka kaka. Merci pour la motuno yo peuple congolais. Pour na Congo to lobaka bosolo bokan sate nga na zolo bosolo awa nde na na problème ou bien na swani na pa côté na lingi penda patu ba lokola na likambo mais ngai na tikali na ba leçon au vieux Nori Ngwanda pesibiso o ya lobaki oyebi il faut qu'on comprendre le moko nga za mutu na tant mutu azalaka na ba pe mutu ya pasi na on exemple na bato batanga la Bible Eli oya sali miracle liboso ba prophète abal makomi place moko ba lobi mon Dieu aotala akanisi nzamba bosanie po eloko ko liezate tinzamba tindaka no lie pa veva sakta Yesu Christ na ba obandimeli parce que na boyi na choquer bato mususu
likolo ya kwa loba mon Dieu pourquoi m'a-t-il abandonné et linko laksa ke nabo motezara na tamoko boyezara pe ya crise siko mambo tozo mona lelo linko laksa nini ezali que moko pe ba famille politique ezara pe na crise ya kosala analyse ya likambo ngaya nazo loba na loba te pour na contre mais je fais juste de ligne na résistance et là on est dans l'obésani oyebi vena biso no ngwanda pona bazona ba l'opposer ba fondement avant natia ba fondation avant ngaina loba pona ebi matemabe vio no ngwanda na 2006 bayambaki en Angleterre na Serbie pas ba vena biso musupe le ba comme na ba famille politique mususu via loba eloko moko bato bazala ba vidéo ba tiango aloba ki boy na komba oyo soki ye atengami batu ba continuer na nzela bien place on a ndima yake vio azali meilleur et puis ti lelo naza fier na malobo ya loba yami bale wana loba na batu te ngai moko na vilo ngwanda aloba na ngai loko moko ezala na asi on a ba 21h na téléphone alobi nga suki na limina kabwana na mutu kaka mutu wana atelema na nzela bitumba nanga na talaka mutu wana te to kabwana nae siko tozazwi fondement wana na tiangwana siko ngara ngina appliquer yango alors naza ko appliquer yango mutu atelemi na nzela komba nanga na okabwana nae komba nanga c'est le Congo, c'est la libération Congo mutu oyo abebi abungi na mabe ngana ko continuer na malamu mais na kozwa li positif ya mutu wana na lati ona nzoto nanga elingo lakisa bande comme si twana ba komba atabima ma libanda komba mais nazwa makambo ya sala ya malamu na lata ngo na équipe na kombo na siko na ngina lobani oyebi Bemba Jean-Pierre Bemba toyebi yango bien que MLC ezala soutenu na ba occupant neti Uganda. D'ailleurs, mais les mains belé à MLC, les lots qui vont traîner Congo na buzoba, ba Kamitatu, aza MLC, ba Luaka, Thomas Luaka, MLC, Délice Sanga, ou aza na rassemblement, MLC, tokangi parenthèse. Vieux Noré, azaki na bango pour la libération Congo, bravo. Parce que Bitumbane Zalaki entre moi na mboka na mopaya ogoponanani. Le choix est clair et ça mon mboka. Deuxième point. Toye na makambo Itali papa na biso Etienne Tshisekedi. Akufi. Mais pendant qu'Azaki na ba élection, vieux n'aura lobby, to a soutenir Tshisekedi. Mais à lobby bien Tshisekedi à cause impérium. Et ça coûte l'eau comme l'âme na bateau bazomona. Mais réellement, bato mususu bakoka ko comprendre que vie alingai de pessiming. Mais ngande nazabo to soutenir vie Etienne Tshisekedi likola vie maloba vie honoré Rwanda. Mais comment vous soutenir mutu a rozane na impérium te? Ça qui passe peine perdu. Mais ça qui t'a bien pour la relaxer la communauté internationale que jusque là ba congolais bazali together, baza ensemble contre ba occupants parce qu'il y avait seulement des adversaires, des candidats d'État. Et qui Etienne Tshisekedi qui représentait les Congolais, et puis Kabila, Kanambe, qui a représenté Bapaya. Et c'est un bisou tout bas Congolais, tout ça en groupe pour nous voter Etienne Tshisekedi. Toyena nani colonel Moko Chibangu, a outé qui pas Kabila. Mais nous avons vu des travail qui n'a vu en Rwanda. Par raison XY que tu as en Mopanzi. Toyena général Munene autaki wapi kuna azanani na vio no Rwanda et puis vio no Rwanda pesa biso leçon à renseignement lobi boy chaque fois que vio n'aura publié pour na certifier pour na appeler sa vérité l'information le baga batu na ka source ya kati c'est-à-dire batu bazala pembe na kanambe nde bayebisi c'est-à-dire pour na obunda bitumbo zo information il faut appeler na batu ya kati. Pour nyamu ebomaka lidesu ezaka madesu ezaka nyamu ezaka na kati ya madesu siko toye topesa plan moi mon enseigne tala ngai lelo nde tozabwe na komba lelo toza sous na besoin ya mutana raison to na faute te
to ana besoin ya binemi na biso banda kokufa soki bituma mon enseigne ya sali ebomi ata rwandais moko de taille neti Vital Kamerhe neti Bisenyimana mais pour nanga eza bien parce que comment badiomi bazokangama na ba prison comment ba congolais baza na kati ya prison lelo vie accoutumé eza ndenge nini mais bango bakufaka te soki mon enseigne ya sali ke mutu moko na bango akufa mabeza pour nanga c'est déjà un plus wana eloka liboso ya mibale soki mpe mon enseigne azokosa biso na ntango mon enseigne akokosa biso tu les 7 na semaine oyo ekolanda mais tikali ta ya moke mpo tokanga mon enseigne eloko te mpo azala écarté na masolo ya Congo mais soki sikoyo ke tosali mpe alobi na eloko te totiki eta nyonso tu basalaka biso baje omoi teke ezala mpe bien te mais tobosana te mutu oyo apesi date le 7 elingi kolakisa te ke mon enseigne mifo asalaka ndenge biso tosalaka biso topesa badate te toboma combien oyebi barwandais combien baboti na bana na bakongolais lelo biso vi honore alobi na formule na ye o biso tondima libération de ya Congo ezalaka na date te na délai te wana topesi maboko tondimi parce que eza ere nyonso tout est-ce que libération ya Congo il faut ezalaka vi honore pa koofanda bayebisi ekoyebisa ndeko moko lobi alobaki eloko moko très important toye na réunion alobi de Gaulle azalaka nde bayebisi ke France ekomi libre ou adéclaraki France libre wapi azalaki na France te c'est-à-dire bato bazala na terrain mpo babunda elingi kolakisa te ka vi honore fo azala non soki moto azotelemela mon enseigne lelo na baraison mosusu c'est que eza faux c'est pas bon soki ata mon enseigne aresio te mais na maloba oyo mon enseigne alobi eza moko ya maloba oyo ekoti na kati place monguna azali faut tosepela nango il faut toappuyer il faut tobetela yango maboko bavie na biso batravaille na bato tu bazala na kanambe bongo soki mon enseigne baza moto ya kanambe kotravaille na ye mpona détruire kanambe mabe eza 5e colonne elakisi nini 5e colonne elingi kolakisa bato bazali pembeni wana me bamonanaka te mpo bapesa information c'est ça bato nde babenga 5e colonne bapesa information soki lelo oyo général monene abimaka mpo azalaka pembeni na Kabila kanambe alobi asala eloko baapuyaki ye ebongo lelo kaka mon enseigne mabe eloko moko tocomprendre tosouligne mon enseigne aza koloba bien azali mutu oyo azali spirituel aza mutu oyo te aza matériel makambo ya physique etali ete na opesa exemple na bato basambelaka bachrétien ntango nzambe alobi azofrape bayini ya baisraélite ya baisraélite na kati ya Egypte ayebisaka bango nini bazwa makila ya nyama ou bien ya meme soki ya nini ya bapate bapakwa na baporte na bango mpo esala sini ke ere ya koya kofrape esala nini esala sini ki akota na kati ya ndako wana te apesaka tante nzambe ya nzambe apesaki sini mpona kombate esprit ebangaka mutu te biso nde bato tokontaka na munduki toza faible na esprit nde tobangaka makambo wana parce que ere yo kolobaki nakoya le 7 mutu wana kobatama même esprit abangaka te mpo esprit amonaka mutu nyonso tu place abatami entre yo na nga tozoloba biso physique boye na esprit ni eza makasi c'est l'esprit si mon enseigne se fait supérieur parce que il est spirituel selon se dire ngai lelo ata mutu aliboma telemi alobi ke le 8 peuple congolais bobima tokondima bato kutu bazali babranché bazali na connivence ya makasi ya vere na kana na Kagame bazobingisa peuple congolais bima peuple congolais azokufa tozoyoka ngo bien toampeshaka ngo te totika peuple congolais bimika mpona epesa un poids na komba na biso tozobunda mabeni ekozala soki mon enseigne alobi le 7 epuis peuple tosa non nga nazomona yango eza ya mabe bavie na biso il faut batelema balobaki peuple abima soki bazoloba ngo te ezaka malamu ezala na ndenge ya mabe me oyebi makambo mon enseigne andimi lelo toyeba ngo ke andimi responsabilité oyo ekoki cher mpo bato mosusu bakolinga yango te alakisi preuve aza résistant mais bele bazali su barésistant te bakoma balibéraux libéraux c'est qui aza moto oyo asadaptaka na balwa ya sika ya monde abanga bakanga ye abanga saa bwe mais makambo ya mon enseigne andimi lelo lobi ata rwanda bandi kokufa ekeka na moto ya mon enseigne eza likambo ya moke te il faut azwa backup na biso soutien na biso ya makasi soki barwandais lelo bakufi na kati ya Congo ata alobi bakufi responsabilité wana eza na moto wana
mais na mutu mona nsemi siko yo congolais yo tika mutu ndinga pour le bien za moninga kanambe mais siko tango vi honoré siko lo barake batu na ba association ba pesi information batu na baza ba collabo siko to benga vi honoré pe collabo non ils a formé la travail bato ba bomaki Mobutu bazaki bato bazaki pembe na Mobutu mayele ataka pembe na Mobutu selon ba livre vi honoré pesaki et bon mutu a bon fragiliser kanambe il faut appeler comme mutu azaki pembe na ye en plus de cela il nous a dit la vérité ngai ponanga nazo zelate mona sema libéré congolais c'est bon nga dans congolais mais courage naie ezali moko ya porte munene o ya Congo raison pour laquelle je salue chapeau bas la vice-président national à Pareco Vendala Wandala a commis en bien il soutient à 100% mon ancien quelque part je pense que à Pareco peut endimi mais ils ont dit que na bateau bazalité na vraiment na bien combat ne bazo comprendre en côté voilà un peu Matondo mingi donc ce qui totali bien CRC et ko soutenir mot d'ordre ya ne mon ancien oyote peuple congolais les CTI bango nyonso babi malibanda poto bengana ba ronde na mabene biso mais na yebité ceux qui au-delà à 100% na lobanini parce que mutune tingande na zolo babona telemela mon ancien na makambo belé na yoki bato musu balobi kaza mutu Kabila bato ya rassemblement na Kinshasa na moni ba journaliste ba kaza mutu Kabila mais mutu nani aleki mutu Kabila bato ba signé accord ensemble il y a Genval accord il y a Saint-Sylvestre il y a le 31 décembre c'est un accord c'est-à-dire c'est ezali quelque part ba ambition mi balé c'est converger comme ensemble ba comment dit déjà bato Kabila ndenge IDPS à l'époque komaga na MPR ndenge pe ba parti politique tu opposition komaga na majorité preuve muto azali premier ministre lelo ezali moko ya opposition chibala point mususu ezaki de biso Félix Tshilombo alukaka place poste ya premier ministre batutu bazo sala course à pouvoir mais néanmoins moko azaki na opposition abimi alobi Toboma Barwandais. Oui, que juste ma message on est très fort. Tobo sanana no ba clivage politique. Tobo sana kiazala ki mutuaboye. Parce que yango te muteko sunga. Ce qui tolobi to zonga bongo, tokobuya na makamutu to no ba noro bana biso ya solo po ba bakazaki mutamobutu. Tokobuya makambu nyonso tu boye po ba bakazaki boye. Non, il faut tout comprendre que na ba batanga ka Bible. Joseph tanga zolo ba makambu solo ba ne ko croire te na famille na ye, voire même ti batekaki. Biso to ngito teka mon ancien. Mais Joseph tanga ko pesa le coup na famille na ye, azaki sur la famille il travaillait pour compte pour un avantage à banane. Il y avait égyptien. Mandiko na ngai. Tomegato soso la penza. Aujourd'hui remarqué bato rassemblement ba telemeli mon ancien. Bangonde bato Kabila ba telemeli mon ancien. Bango to ba signer accord. Biso pe na résistance côté famille ndambo et telemeli mon ancien babi muta Kabila. Siko rassemblement na bango na accord na o bazang na pas mon ancien. Ba telemeli mon ancien. Toko ko comprendre na lobité que mon ancien bazali muta solo vérité. Mais nga pona nga courage ya juste c'est un plus. Comment taba escalier ça comme makolo passe. Mais maramuto ko ta place au ya lingi. Ce qui mon lancé mazalo kuta mais azab escalier et so servir biso poto comme n'importe en kota nanda. Merci. Merci mingi otalisi biso le CRC et ça qu'on soutenir mot d'ordre ya ni mon ancien il y a les 7 mais tout le monde les 8 les 9 rassemblement il y a Félix Tshisekedi na Katumbi balobi était ville morte moto mon côté abima libanda po balingi kaka peuple vanda ndako okotalisa peuple congolais nini na oti koloba déjà que nazo zwa deux figures ya rassemblement na bandi nga nazozoka Délice Sanga batuna ye na makambo etali batuti babanya mulenge pona ya lobi azana likambo oloba te ba congolais est-ce que mutabo ko za leader auta na MLC akiko sala parti na politique en ce qui en vol ayiko kota na rassemblement bango wana bato vi no to pesa ba message ba démissionner est-ce que ba obi ba honorable ti lelo bazaka ba député na quelle institution bato ndingo wana bazo représenter pas même peuple bana kitu sur mon côté pas un pouvoir il y a un loba sur peuple d'ailleurs n'a révélé peuple congolais
Ce qui déjà né mon enseigne à bandi molimo, à bandi musala na ye spirituel. Dans le bela mon enseigne na sens où ils allaient y a positivité pour na combat nanga. Parce que tant muta liboma so le leur besa la makamna ko sepela nango. O ye ko déranger régime en place na ko sepela nango. Oyebi ceux qui mon enseigne à bandi musala ngwata les 7 ata les 5 ou bien lobby les 6 ou bien les 5 musala bandi na butu. Peuple congolais tant ngomona somwana. A olinga bima peta. Est-ce que vous allez pour la banque? Bango peuple ayoka bango. Pour na peuple ayoka mutwa, ezali ko senga yo loba message oyo peuple azaka na motema. Maman, omuntu ngane na loba boy. Tant batu balinga kutala Ernest, ezaka pour Ernest az intelligent. Non. Ezaka pour Ernest az malamu te. Ezaka pour na zolo ba makambo peuple azaka na motema mayana courage a lobati. Peuple wana pe ayoka gane mutu oyo alobaka makambo e bango bazana na mitema mais oyo bazana courage a kolobati. Siko bato wana rassemblement bazalaka na course à pouvoir ni oyo akoyoka bango. Est-ce que bazala de combien encore na peuple? Bazali na terrain d'attente te na peuple. Preuve, tangu bango bakendaka peuple a voter bango, bakotaka ba place ba terrasser, ba place à salité na nzala ba kabeli peuple ba polo. Bakabeli peuple comme futa ba hôpital ba maman o bakanga na maternité. Mais une fois ba voter bango ba komaka na ba porte ya minene na ba ma campagne. Au moins ya fanda na ma campagne makenda ba voter na Mbujimai. Afin da la cité salongo soki wapi baki ko voter kuna na Kingabwa. Afin da soki place nini baki ko voter soki na Sangamamba soki place nini. Baza ba aventurier peuple ko linga bato wana te. Date na bango bazo pesa ya lokuta ya Buzoba. Tango pillage Salama na 92 na Congo, Massas ezobeta malikolo peuple abangi Massas ita bimi libanda. Et bon soki victoire a rolana ne bango. Tango Laurent Désiré Kabila zo uta Rwanda zo ya kwa binga na Mobutu. Est-ce que c'est un gars qui peuple monde de peuple tellement? Mais peuple est un moni makambo ya bande ko la peuple mo ko bima ya mbana ba Rwanda ba kadogo. To na temps wana ba leader tout on na lobby bazo roi pousse bo matisse likolo. Peuple azali au-dessus à leader nyos. Le lot tozobunga na formule ya pyramide renversée. Peuple wana zana senda komi mo konza ba leader tout lancé. Parce que tant que l'indika ba combat ba leader oyo et ça li que to kabona pour yé mais ba leader ba na problème té entre bango. Ba leader ba na ba échange kaka monsieur ba kutene ba pesa na rambote. Mais biso ba to tozaki na C tant que c'est formule à triangle et toi neni tongi likolo puis leader aza likolo. Au moins que bango ba na ba problème mais biso nde tozaka na binemi tozaka na ba problème. Mutu neti ngana pesa exemple. Bandeko combien ba luba awa bandeko combien il pesa ba linganga ité. Parce que quand je défendais vérité, maintenant mon papa aime koufi. Après que je n'ai qu'un papa wemba. C'est quand on la vérité zanine. Bisoto ça la métier amsuto koufa pour rien. Bisoto tel me bande ko rassemblement. Basi na biso bana bisoto boti bazo bota ma bazo bana na ana Londres. Donc biso de tous arabinemi après ba benga o keza combat. Mais ba on ba ka binemi place ni. Si qu'on a une tune loko moko. Na famille avait Tshisekedi. Quand les Arabatu babima libana na abimaka. Soka obima ba protéger na makambo to bundaka awa kuna makambo. Bino mona tabana vyo lorengwana. Bomona bana Kizenga. Bomona bana Vital Kamerhe. Bon na tanga ba konziwana. Bomona bana bango, bomona famille na bango. Mais biso to bima ga musupande kona yo hein. C'est-à-dire peuple congolais comprendre le koko que vient à biso ba leader avant bazana ba congolais tout lungula biloko wana congolais lelo na makambo tomoni il faut lungana somo ya kobanga na ba kombo. Par contre amona ndika kati ya mutu valeur nino mutu a incarné valeur pratique ni mutu a incarné potolanda na lobaka par rapport ba to ba fait Tshisekedi kama zaka na age na bagai avant comment on baba nommé pas Mobutu directeur ya ENDA ce pays recteur ya ENDA na na bagai. Et ça qui est amitié. Le lobby est sur la nana ou yebanga lobby. Oh ya lobby zanzambe. Viens nous ngwanda peta bana ko tanga batu ba reka ba camarade na ye. Et bon pour na nini peto fongo la chance on a tela ba obazo ya po baza mayele. Na on peut baza po baza makam. Problème eza otu yozo mona neza parce que ba vient na biso ba yebi ko préparer relève T. C'est ça le problème. Merci. Tomoni moi si Etienne Tshisekedi wa Mulumba maman Marthe
tomoni na TV5 asili kolekana asili kosenga lisungi ya basi ya ba président mususu ya Afrique ba talela situation Kabila pour njoto ya mobali na ekita na kati na Kinshasa et pourtant ba rumeur na ebite sokoza ba rumeur mais obiso toza koyoka ete ebembe ya Tshisekedi esi bakunda yango na kati na Belgique au juste eza leko nini omoni lelo toza mingi na makambo ya mwanansemi mais question yo tuninga tika na loba boy soki ngai nazalaka na IDPS soki ngai nazalaka na famille de pes ou bien nazalaki mama Marthe ou bien Félix na ngai na loba keza ta ya kokitsa kuto ko ya Tshisekedi te na mboka pourquoi oyebi na bato batangaka Bible Moïse era kufi Bible ezoloba na biso ke Satan ou bien ba ange déchu o ya mite ba démon ba yeko welela nzoto ya Moïse koto pe ba o ya nzambe ba yeko ko welela nzoto ya Moïse elinga ko laksani parce que Moïse na kati na ye azalaki na portion ndambo ya magie o ayekolaka pa Pharaon koto pe azalaki pe na connaissance oyo azalaki baptisé azalaki baptême du feu ya bonzambe ba miracle comme ko sala est-ce que ba welela ki Satan welela ki mponi parce que na kati ya mikuwa moto bato bayeba comprendre la spiritualité eza na église catholique asalaka ba système moko bobe yango ba relique c'est-à-dire ba science ba pouvoir euta na mikuwa yango zomona na église catholique so babengi o Saint Bakanja o Saint Barthélemy mukuwa ya mowoyi wana nde bakomisi yango saint siko toloba nini na mukuwa ya moto nde ozomona tango tozoyoka bayesa so babio australopithèque pithecanthrope néandertalien bato ba vivakala ezalaki na kati ya mikuwa nde bakoyeba mutu wana salaka nini abandaka kolia nini ba ancêtre na biso bayeba bango na mikuwa eza ADN ya mutu elakisaka place mutu azalaki makasi musala mutu abandaki kosala ezalaki nini réflexion ezalaka neza mikuwa ya mutu yango ozoyoka balobaka soki bakoko na biso babundeli mosusu bakufi na mboka ya bapaya bazwa mikuwa nde bazongisa ngo na mboka okoremarke na bato tanga Bible balobi Joseph alobaki soki akufi na Egypte batika mikuwa na ye te so bandeko na bangi bazonga bamema mikuwa na ye pourquoi parce que monguna akoki koétudier na mikuwa ayeba force na yo ekozala mabe alors soki ayebi boye azoluka nzoto ya Etienne Tshisekedi na bitumbo tu Tshisekedi abundi akende na pa ba Rwandais bango mutu baza na bokonde soki siko bango bazwi mikuwa Etienne Tshisekedi ya kopekisa bango eza kozanga koyeba ezali bato bazobunda baza ba aveugle siko yo talanga tango na lobi likambo mutu apesi nango nani eza mayelo nzamba apesanga te elingi kolakisa nini mais ngai mo mpe naza koevoke makambo Lumumba loba na bato masolo toyoka mpona nini bato tu bakompleta contre Lumumba bayibimela bakoza na Kinshasa na Congo te Tshombe aza wapi Mobutu aza wapi Etienne Tshisekedi aza wapi epesa peuple congolais mayele et puis mama Marthe aza mama eza pe mabete mais maman Marthe tanga zo baza première dame azo bani mwasi ya liboso to mwasi ya président de la République siko mobali na kende ko signer accord asinaki accord le quoi Joseph président de la République to yi to siko ko sa peuple ba maman na biso bandi obunga so te bana to telemisa drapeau po bazonga na nzela conseil na kopesa ba ba garder corps Etienne Tshisekedi na Belgique ce Congo comme libéré peut-être bazonga ezonga na moko merci. Merci mingi ndeko Ernest pona kosukisa masolo na biso ya mukona lelo emo ya suka na bandeko baza kotala biso pe na kolingana o répondre na mutuna oyo si c'est possible tomoni le 12 août apareko aza kosala réunion ya ba résistant na kati na Bruxelles pona o etali soulèvement populaire mutuna kozala donc apareko za kosala réunion le 12 août pona soulèvement populaire ndenge nini kosalama donc baza kondima le 7 août te oyo mwanansemi apesi pe monini ya suka okoloba pona tosukisa masolo na biso mukona lelo na lobi boye na ba radio patriotique oyo babandi kosala musala ya résistance musala ya résistance ekozala incarné na valeur moko te il faut tozala na système moko ya kopanzana po tokosangana tokoma makasi soki bandeko ya apareko babengisi bato le 12 ngambe na likolo azoyeba mais ce qui est sûr nga nayebi que tozala concentré na eloko moko ntango ezalaki concert ye même date
Nous avons suivi le secrétaire général à Pareco, Clovis Mbeka. À l'équina papa n'a vu sur de persona, mouton, et pas pasteur Bobo. Ben si tu mets sur les 15, estime baraté. Tu vas bien place au temps qui n'est pas bon. Tout le monde a tout y a un écoute. Tout cela n'a pas de quoi, total, c'est une vérité. Ils ont raté. Tous à la concentrer. Ne fût-ce qu'un mois à Pamba, où est motivé, ils ont la malade. On a un UK. La date où je pense le 19 décembre ou bien le 31, ils ont mandat à Kabila Sili. Ah, on a UK dans l'ambassade. Moi, on a vu ce que il y a Pareco à parce que la charité bien ordonnée commence par soi-même. La Bandeko a Pareco Lelo. Ils ont tout le monde à soutenir dans les tinga. Ils ont tout le monde à bundi bitumbo au penetinga. C'est-à-dire que nous avons contre mais un monsieur vient au Rwanda Fandi Atalabi attends le long qui formule autopsie barabatele Ernest il est debout hein. Ernest là c'est dit lourd. Il y a un second exemple empêcher date le 19 juillet d'état bande comme tout ba hôtel Maliboso ambassade. Mais bande comme tout anda ko benga na lobby soit décision à yomoko. Entre Congo et Pareco on est l'équipe munene. Sur les Congo allez-y. Sur les pour la Pareco reste. Le lot pour la date à les 12. Ce qui date pour na ozana mo penda na makambu ça qui indemnité pour libérer Congo. Mutazo a décision ne pour sur la lobby et kobima mabe. Mais bato tout ba kenda kuna ba fandi bosso. Tozana ba on a eu tant que comment makambo bunda pour défendre la résistance. Bazala raté, ba aventurier, ba mytho. Bah, réunion, comment on place combien de vestes? Déjà, tu comptes, vous avez 17 vestes. Bah, qui ça sont à Sika? Tout le monde a une conférence. Maintenant, comment vous avez noté? Et puis, la conférence, il y a un combat. Et ça, c'est pour nous tourner sur la salle. Bah, tu vas tourner sur la salle, les alliés, mouvement à théâtre. Bah, tu vas tourner sur la salle, les alliés, concert, il y a la musique, il y a un moningaï dans le baraboué. Bitumba, aussi, tu as les sons, tu as équipé. Résistance, c'est sur un moment de sensibilisation. Et si tu as niveau, on est comme un niveau action. Biso ba o il faut tout le monde a été vivre tilobi. Tout le monde a dit biso to pesa makila na biso pour namboka. Il faut l'axanine. To roza rasi bongo ya kosola bon te très bien soti. Na ba mouvement na biso to et ko sala eloko moko te lelo pourquoi parce que to ana mbongo te. Omoni ko bunda bitumba mso zo senga mbongo. Biso moko abanda kuna poto ko futeza share. Et puis, bah, cadre belé à mouvement, bah, contribuer à thé. Dans le mouvement, bah, qu'est-ce que le mouvement belé comment péter? Il ne peut se quoi à partir en ligne. Tant qu'on va financer qui tient une élection, on a si malgré un problème. Tu y es bien. Bah, viens la vision, bah, mon tout, bah, bima, Nicolas Makambo belé, péka, bah, bon, ouais. Mais dans un respect, na bas. Mais le problème, les alliés, na biso, les alliés, que pour la relation, ils ont la valeur pour les cas, pour l'amboka. Les Congo restera pour libérer pour de bon. Mais le parti politique est le cas. Parti à Lumumba, et les canards. Le parti Moussoussou, et les canards. Mais Congo est le canard. Total la partie n'a pas tout le monde dans le groupe. Bato Moussoussou, Bengisi, a tout le monde est long, il y a des dangers. A tout le monde est long, il y a des acteurs pour le cas. Tu vois, bon, ça non c'est tout le monde n'a pas. Tout le monde pour la RCK à Martin Sali. Donc il est solo, parce que. Tout le monde a pas qu'on a vraiment bien au côté pour régler bateau monsieur normal que zone c'est pendant midi pile. Tant que M23 il s'agissait de notre frère la Martin Sali. Le lopé Martin Sali a le pour la résistance. Martin Sali a pas le pour la résistance. Il est résistant lui. Tous en époque il y a des résistants oyo ba ça la rama BT. Tous en respect na bango. Na France toyebi na UK toyebi okoyeba résistant dans le langage. On est résistant à la vérité. Ce n'est plus Toko Sarabato. S'il faut parler de notre pays, nous voulons engager les langues étrangères, nous parlons de français, nous essayons un peu d'ajouter, d'accentuer nos politiques. Là, on peut avoir responsabilité dans le Congo. C'est un désordre. Tout le monde a respect à Batouanati. Mais les autres, on a respecté à Moutou Andimi a mis sacrifié pour la Congo. Raison pour laquelle le monde a le Lumumba les Kabango, tout n'a parlé parce que le Lumumba a fait pour la cause à Congo. Nani a l'équipe qui m'a un succès parce que le Kimba a fait pour la Congo.
biloko ya kosalaka komakiaka personnalité mpo bamona oza grand moto c'est dit non mais tosanganaka mpona cause ya Congo peu importe azo na babuzomba wana toboyi mais nga makambo mosusu aboya bitumba natikela na bafaible wana oyo balingaka kolata bavese balakisaka ni babundela mpe na mpona kombo avi honoré parce que l'idée ya baprotégeaka baza api bango batiaka baminoko baotia bango baesene avant na sisa nalobeleko moko tolandaki sala mwana auti koyemba andimi chiffre 4 selon prophétie ya Kimbangu na kati ya église kimbangiste liboso ya prophète Nzambe ya kimbangiste Simon Kimbangu Kiangani. Mais na yebi na ba parti mosusu te soyi basana batayi ya kimbangiste. Mais ici j'interpelle na bateau ya pariko bateau mibale parce que nga pe bango basaka émission bapesa nga conseil nga pe na opesa bango conseil. Mon vie libita na vie na ngai makeleka lelo azali SNE secrétaire national na kati ya pareko na makamuni ya crime de guerre na bien malaki c'est-à-dire c'est un grand cadre siko na église ya sambelaka kuna bandimi ke Joseph Kabila Kanambe azali président ya Congo oyo chef spirituel na ye andimi yango. Est-ce que si basali vidéo bango mibale batelemela bato wana kala toti okosa pepe omoni komba ovi honoré lobaki ko kabula na bato poto ndima ke baza dans les babo bando telemela na kimbangiste mais toza na lettre ko banda 2006 l'élection 2006 na 2011 kimbangiste et appuyé lobi na bato na ye ba supporter ba voter Kabila pas faire na Congo na yebi ya côté. Mais ce qu'on a besoin pour distraire biso balingi Kanambe te mais spirituellement baza ensemble na Kanambe. Donc tozo mo senga na ba ndeko na biso ya komba ba vie na ngai libita na makeleka ba pesa nga pe tolia nga pe lo na pesa bango toli. Soki ya solo balingi Congo basa la preuve en maturité patriotique. Ba banda ko condamner église kimbangiste na ndenge bandimi tala mwana et puis ba statuer bandimi bokondi ya Joseph Kabila. Alors ce qui nous embête déjà pour ni Joseph Kabila c'est que biso msuto bundisake ponani po ani bazo za contre ye c'est que ngala omuna o malamu te au lieu bango ba pesa biso batoli nga pe na pesa bango pe toli po toli baboya kate ba banda ko telemela Kanambe et ko za malamu parce que o kimbangiste sali ezali contre combat vi honoré Ngwanda. Mais or vi honoré Ngwanda pesa bango ba fonction ba poste ce qu'on va abonder Congo ndenge nini na parti na moment où spirituellement ou besoin de marquer candidat président mais dans d'autres yo zo bondi c'est qu'on longa na yo alors va ça la preuve en maturité patriotique ba boya loko wana pour ne les misabato ce qu'on na zongi ya koloba ke appel ya mon ensemi ezali très patriotique biso tout il faut te soutenir en so va continuer dans les bons to soutenir et puis to lingaye a telema wana pour na Congo. Mais ce qui a obéi ça, a comme un peu nemi na biso ya makasi ko le kabinemi nyonso tout. Alors Lumumba o ya bengisa ka peuple congolais, azaka pe na makamka ya malamu te. Ce qui peut que tobo ya mon ensemi, c'est que vi honoré à travers papa honoré Ngwanda à travers pe na Mobutu azaka très dictateur, mais c'est là ya ngote mute longolaka ba valeur patriotique a vi honoré Ngwanda o lelo songi te biso to telema pona komba. C'est que ceux qui m'ont enseigné à travailler dans Kabila, c'est là qui s'attaquent que la valeur patriotique au mon enseigné à Zanango est allée effacer. On a analyse, on a combattu, on a faute, à Pessidat, à ça, et ça m'a bé. Totel ma pona Congo, bisogno surtout totel ma tous à la uni. Ce qui attend mon téléphone lobby, peuple bimé boma Kanambe. Peuple abima pour battre tout le monde en tout cas peuple congolais basé ensemble attend appel ya fourmi aux congolais to sanganaka et non ya kotia ba kal na mutu oyo atelenya lobi ke ba Rwandais ba kufa non peuple congolais a soutenu Laurent Désiré Kabila avec ba Rwandais Kimisi Mobutu et bon le peuple congolais a soutenu congolais te ozo kimisa ba Rwandais ou ba bomba congolais. Moi, je trouve ça vraiment guimoro. Et ça, situation, discours, on a vraiment mal à monter. Et zali, preuve, il y a bolaki, aux autres, les sanctions qui kimute mamabe zali. Et puis, to lingiti, to zotak, to munda bitumba kongo na bokonzi.
tobunda bitumba bu Congo sans kotala o bokonzi mais totala ni libération ya Congo et aux amala voilà un peu on a kokay ko loba ngwana ba o tuba la minga merci ebele nazali contre mutute mais nazali contre mabe et puis naza pour vérité voilà détermination na combat yango matondo mingi vraiment ndeko Ernest Likiyo na sepeli mingi ko yamba moko na lelo pe zamba liboso vraiment na yamba yo nzele ezali ya kofungwama soki ata ya koloba ezali vraiment to ko continuer koloba matondo mingi vraiment to mona ni mbala ya sima o zala malamu journée malamu au revoir. Fotigala bengande na remercier pour lingi komakanisi na biso bimamisha bato nzamba komisa mande kombo on sale peka sine donc voilà ya bitumba ko anytime question ezali benganga to répondre. OK matondo mingi OK butu malamu voilà ciao.